toyi na studio epa papa tala mosala kozosala studio nde kosala reconnaissance na papa toyuti baza toyi kasi koyo nzambe vraiment apambola bandeko nde bayobi biso na kita studio mondial mona papa moi za état spirituel na papa moya papa studio président toyede mona papa état spirituel pe place bamédicament molino ewandaka voix angélique les deux nous a très bien reçu depuis la maman c'est pas papa maman vous portez la studio c'est nous avons talaka kokota studio mondial bisiko banzembo nyonso kitoko ezobima bisiko voi angélique bangonga likolo eyombama voilà pourquoi toza nesima kozanga paposa. Merci na papa, merci na bandeko nyonso po c'est un très bon travail de qualité de salima et na bandako ezotonisa biso na sengo bandako. Ça c'est un médicament pour nous normalement de façon spirituelle. Les chansons là, c'est un médicament pour nous. Vraiment. Donc, nous sommes très contents. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.